ki ba jena bango aye briske na ndaku bakuta bango na mbetu na ye na dra na ye na chambre na ye mobala ya longoli ne bilamba kakipa kokolo donc abeta bango 12 abimi na ye na salon ya vandi tranquille tala moninga ndenga zo tatikila ye moko zo titikila kima fungola porte mobali calme avant di mwasi ya fuka mi papa pardon limbisanga eza satana mutazwa mvutenga na kosala susu te pardon mobala zo kipete ayebise ka nazo kanzala tjelanga biloko nalia mwasi azo comprendre ta telemi mbango nazo ya na biloko ake na cuisine netia kweya a préparer mbango ya azui biloko atie na mesa mobali aye kobenga ye papa biloko ya ngwana eza na mesa mobali aye na ye tranquille ya vandi azoloba te mwana mobali motema nini azana mwasi abima bio chéri ta bien préparé bien aimé mibali aboye bazala kaka basi aboye bazala kaka so baza tala na